news, breaking news, breaking news, breaking news, breaking news, breaking news. Basangwa Congo, drapeau à solo à Congo Ango. Nanda Kunabino, ezali spécialité à Proverbe 30-30, les messagers de la bonne nouvelle. Alors, nazo banana ko expliquer bateau rôle ya après ces années natama bitumba. Rôle après ces années. Omoni guerre autour nango, ezali guerre ya presse. Ceux qui bozali ba vrai ba combattant, bozana idéologie à solo, ba vidéo nyonso ya Kirikou. Infiltré oyo alongwe na rassemblement ake ko signer ba corps boko la ksamoute na guerre na monde oyo ya guerre na diplomatique bako la ksamoute mais bino tellement bo ba collabo yango bozubi élément bozo la ksa presse ezali quatrième pouvoir presse aya ko tindika bato basa musala makamu tout na olo bapona rassemblement na contre bango te mais nazo tindika bango basala musala na bango celui le papa Tshisekedi azana rassemblement azo bunda pona biso et ali po biso bata diaspora biso bata presse to tiena cercueil to telemelaye yango oyo azonga donc musala ya presse et ali koloba vérité koluka ba enquête kotindika presse à cause na miliété comme un pasteur à cause na miliété un pasteur il faut alanda modèle à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit côté à opprimé. Jésus-Christ a dit côté à ma veuve. Jésus-Christ a dit côté à ma pauvre. Jésus-Christ a télémela qui bokonzi ya Roma. Alors ils ont comme ça l'église catholique ou les télémela opposition, eux télémela bokonzi ya Kabila oizo boma et lingo ça la médiation et bimaneti batakatikati et bimaneti bango bat malamu et pourtant on a ba criminel. Et nangonga onde tozo kende ceux qui pressent et tombent les mongomote, ceux qui to ningisi rassemblement te to lela na monoko mboka. Donc tant nazoya ko sala analyse nazoya awa koloba o na yebi ko tindika batu na ngai ya rassemblement bazonga na nzela pona ngonga oyo rassemblement abungi objectif. Rassemblement abungi objectif. Siko Kabila na batune tout bazo banga le 19 décembre mo été baolenga. Na bisa bino que sommet Angola et ça là qui politique, boga il langage politique, bazo banga pe après bango na bango ba yebisa ki ko simba te po okozala na mandate, mandat vous allez ceci. Preuve Eduardo dos Santos atindi siko ambassadeur po baya ko bandela suma solo. Oh nangonga o Kabila lelo ni azosala Kabila azosala kaka stratégie ya ko distraire ya ko perdre temps pour les 19 et les kandengwana ali ko faire croire bango ke a ko signer d'accord a ko ndima kolongwa a ko ndima nani médiation to a ko ndima dialogue et pourtant Kabila boye bien a kolongwa na pouvoir te soki to appliquer soulèvement populaire te. Alors ceux qui Tshisekedi a bien ceux qui rassemblement a bien bazo distraire bango ponani bazo kimisa bango objectif ponani objectif a Tshisekedi eza ko solana Kabila te objectif ali Tshisekedi aya na rassemblement ba benga na pouvoir Kabila natangi feuille de route na bango batindelinga awa ya nani rassemblement na tiko mona place te basengi armée rwandaise bima nazo mona ka ba prisonnier ba bima te ba prisonnier nazo mona ka ba presse bani mais botoza na armée rwandaise armée sud-africaine na mboka tozali bongo na occupation toza na ba ruberwa ba bisengemani ba rwandais bazokamba mboka na président de la république ya rwandais pourquoi bozo komango te donangonga oyo eza ko yinda parce que au rassemblement et bungi objectif bazo kwa na mutambo wa Kabila ye Kabila aningi alekisa temps pour les 19 et les 40 ngwana azo distraire biso basango fu balanda idéologie ya Yesu Kristu Yesu azaki côté ba oppresseur Yesu azaki côté la batapasi Yesu azakendaki jamais koluka ko négocier na ba romain
Kabila akotika pouvoir te sikoyo bakor ata moko te oyo ya ko signer na bino pour alonga na pouvoir. Et ça na carton moko te ni rouge ni jaune ni noir ni orange et kolonga na Kabila sauf soulèvement populaire. Na monate ezala na Burkina Faso, ezala na Afrique du Sud, ezala na Nigeria, ezala na Égypte. Na monate opposition basalaka ba blague na pouvoir. Auto kobimisa carton, auto kobimisa boy. Na Tahir basalaki kaka soulèvement populaire balongoli président. Na Burkina Faso balongoli mamoko. Boyebisa biso bokolongola ye to bokolongola ye te. Comment on analyse dans ça, dans la raison, na compte de ce qu'il dit, mais na moni ba bungi objectif. Ba bungi objectif. Objectif na bino za clarté. Biso to na posa soulèvement populaire. To na posa makamusute. Alors il faut ba presse nyonso, ba combattant nyonso monde, to teleme la rassemblement bazo distraire bango. Ba sango, ba tikala jamais kozala honnête. D'ailleurs ce sont des PD bolim sanga. Nous avons la breaking news, on dirait qu'à Sentinel TV, tous les capés, on dirait qu'à Soft 15 TV, na Canada. Donc, Bassangwa Congo. Nabanda Kunamino Ezali, information proverbe 30 ans, le messager de la bonne nouvelle à na lire Oyo Makambozo Kende, vraie opposition, et Zarabiso à ta diaspora. Batikale na Kinshasa, ce sont des profiteurs. Ce sont de gens qui veulent blaguer avec des vies. Tozo kunda batu, bato bazo kufa na éviter pour na bango soreze sengo parce que soki makila bato ba uti ko kunda, baza izaki respecter ba ko linga ko kota na distraction te na mutambo Kabila te ba jouer jeu na été. Kabila azobanga rassemblement, azobanga peuple. Alingi siko ko distraire biso. Et puis bino no sopani. Toza sus natin. Est-ce abimisi bato bino bolbaga obimisa te takangi ba misusu. Azo sala mamuna nko. Azo kotisa ba Rwandais na nko. Ba Rwandais na place kutu, ba Rwandais na ba criminel baza libre. Ba Rwandais o bazo boma ba libre, ba Congolais ba okanga bango libanda. Siko bino bozo linga ko districter na ye, bozo linga ko sola na ye et pourtant bobo sa ni objectif. To tikali na 1 mois kaka. Toza sus natina osola na été. Et si à l'activité qui a été, pourquoi vous avez la distraction? Ceux qui ont téléméli opposition, ceux qui ont téléméli rassemblement, le 19 tourolé la Mboka. Na félicité Banamboka et les Congolais basés déjà aux États-Unis, comme la sensibilisation, il y a voter jamais Hillary Clinton, parce que Hillary Clinton a zali moko ya bato oyo. Bavandisi ba Paul Kagame na pouvoir parce que ngonga oyo Paul Kagame mutazo dicter makamunyo surtout kuna na Congo toke ba makamwana. Donc Janet Kabila a tweeté que ba Congolais sengeli ba yeba ke totika pe ba tuti ba régner. Mais Janet Kabila fois yeba ngo ke fois on na cours na ye même il y a géographie, a yeba même il y a histoire, a yeba ke ba tuti bazala jamais na Congo. Na Congo tout ça na batuti te. Donc aye bango ke tout ya tu régner na Congo te. Alors tout azala jamais congolais, mais tout azali extrémiste rwandais, bazali ba bomi pe ba ko futa masumu na bango na ba criminels sur basali. Soulèvement populaire nde ekosikola mboka opposition et komi kobunga objectif. Na ngongo yo ba komi kobunga nzela. Est-ce que vous avez libérateur, vous avez négocié ma poste, oyo Kagame mutazo tinda mututsongola kozalaboy, mutusongola kozalaboy. Alors, rassemblement est-ce que bayebi makambu oyo peuple azo kufa na Beni siko bazo boma. Ba mai bazo boma, ba policier ya Kabila bazo piller na Beni, bazo zo bataba ba ngombe ya ba citoyen. Bino na Kinshasa bozo sakana. Entre-temps, na Est à Congo, bazoboma, na Kinshasa, bazoboma. Bino, azo, là, il s'abino pongi, mais azo sur la stratégie, il y a repelé sa moto, kozo amayele, kotia étranger, kotia bango, soldat et peuple. Ce qu'on peuple azo bani, peuple a tiko jamais aligné dialogue na Kabila. Peuple a aligné amote. Peuple azo c'est un soulèvement to benga na Kabila. Mais pourquoi bino le bo ke na bo sala au peuple aligné? Peuple congolais, combattant à Kinshasa pe au monde entier.
ngongango yango yo soki rassemblement asali o biso tolingi te na bango na kabila tokotumba bango na bango na kabila tokunda bango parce que na ba cercle yo bauti okunda tomoni ata mokonzi moko ya rassemblement te za peuple mutazo kufa. Alors soki bango bazo sala ba blague, pourquoi bazo bimisa bana na biso bandeko na biso ba cousin na biso libanda po bango bazo ba poste. Peuple azo senga soulèvement populaire. Bino bozo représenter peuple, bo sala au peuple azo sala. C'est que bino pe bozo violer biso, bozo violer peuple, bozo violer droit peuple. Alors to telemeli yango mabe. Alors déjà makambo to komaki a photo tango. Rassemblement soki boko koka ko défendre to ko libérer peuple te bokeba bolo mwana nzela botika peuple à se prendre en charge parce que peuple a tindi bino te boko sala dialogue peuple a tindi bino bo benga na kabila o aza rwandais na ba feuille de route na bino bozo ba football barake bazana armée étrangère oyo bazo boma na Congo bazana ba parlement baza wapi boyebi yango ko banda na kengo groupe na bango na nyoso tu. Alors biso to sengi boke no dialoguer te biso to sengi bino bo benga na kabila soki boko kite biso moko to se prendre en charge. D'ailleurs eko banana no ndenge nini moto amelaka bangi akino lobake marche kozala te opposition kozala soso nini te eza ba blague na bino parce que na constitution opposition azana droit ça la marche azana droit ça la meeting ako informer le gouvernement mais azana tina ya attestation te ya permission bien attestation ou bien likamoro bo pour ça la marche non et ko ça la mate. Alors bino fuboye ba likamwana boza groupe ya bato bolingi ko trahir peuple. D'ailleurs nanu kondima Moïse na groupe ya rassemblement eza trahison parce que Moïse azali très ndenge nani vital azaki na kati ya rassemblement soki bondimi ngate munoko na nganga makambu tuna lobaki kokaka tozaka awa bokomona ngonde to okeni parce que kamere ayaki ko distraire boblobaki ke azamona mboka tu et tout le trahi ndenge moko pe Moïse parce que Moïse chef na ezaka dame. Alors il faut boke bana likamwana bozol ko toujours ko dialoguer na ba criminel. Alors toko ndima biloko wana te toko libérer Congo soki bino boko sala ngote ba lusha ba filimbi soki rassemblement azo boite bozwa relève bo sala ngo parce que soki bino bokanisi ke libération eute pa na bino na ba cop bien na ba intérêt na bino boye ba libération eute na peuple. Alors eloko liboso bolongo la ba drapeau nyonso occupation na ba marche na biso ba Rwandais bazo seka biso ba Rwandais ba bi ba Congolais ba mayele te ba manipuler ka bango likolo mbongo basi ba yebi yango déjà ba bani ko manipuler bino. Comment se fait-il groupe ya bato babi mana opposition na kati ya rassemblement ba ke ndeko rejoindre opposition mutu wana boyebaki déjà ki aza mutu amabe bondimaki na kati ya rassemblement pona ni. Alors biloko wana ezo sala bien te. Monisco azoboma bato na est ya Congo. Monisco azoboma ba Congolais na est ya Congo. Bino rassemblement bo salini. Et c'est na feuille de route na bino wana botiko lo batama kambo le kana beni. Botiko lo batama kambo Monisco nezoboma bato na beni. Bolobi angote. Donc likamwana to sepeli angote. Mega sit-in le 5 novembre pona nini ambassadeur ya Angola aye na Kinshasa. Toujours félicité bandeko na biso ba na Paris le 4 na le 5 balobi mega sit-in ezala na Paris na ambassade liboso ya ambassade Angola bokene ko lumbaliser bango ezala bien. Donc ezali mawa mingi monike rassemblement ba zali bongo kobenda manasinga kabila bakomi kobunga objectif tozo senga na papa na biso olenga nkoi ozali mwana Congo ozali mise fungwama kolekisa likambo te soki ba miso bazolala kolekisa likambo te botala likambo bien
peuple asengi bino te boke no négocier na Kabila. O ndenge bangolais baye o eza sous na 2018 te akende ti na 2017. Non 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 non. Asalaki dialogue wana na nko na kodio azo sala mamu na nko. Mutu azo sala mamu na nko azo respecter bino te. Soki adversaire au moins azo respecter biso. Tunga to négocier na ye. Mais azo respecter bino te. A respecter la constitution te. Azo respecter ba congolais te. Aza pe congolais te. Toko dil ne po na nini. Toko solo ne po na nini. Alors basanga Congo pona aussi ça na ngi na kanda mais na aussi ça pona oseka. Kabila ke ko consulter voyante moko. Atuni yebsanga qu'est-ce qui se passe na Congo? Habiter na monio na kati ya voiture population ebele bazolanda yo. Alors le peuple azane sengo bi peuple ane sengo moko netuna to monate bazo yemba balobi sikoyo kimie kokota na Congo tout. Abi baza mene sengo alobi ba ane sengo bazo ganga abi ba drapeau pezali o ba drapeau ezali surtout ba drapeau oyo ya Congo asiko oyo ba drapeau ya Congo. Ezali bango nyo surtout na ba drapeau ya Congo bazo ganga kimie koti na mboka atuni sikoyo ebongo ngai sikoyo na zawa ya lobio yo oza na kati ya voiture osiko atuni voyante wana ozo sani abi en tout cas nazo monote po cercle eza kokanga yo za kokufa na kati tala makambo voyante ayibisi Kabila abi amonie na fula munene cercle eza na kati congolais azo kino kunde azane semu ndeko nanga biso bana mboka biso bana ya Congo biso bana diaspora makambo yango yo ngongango yango ekoki tozo masolo parce que rassemblement bazana objectif souté babosana objectif Kabila komi ko mener bango et cette stratégie à Kabila azoluka a gagner temps à faire croire bango ke bako solo là parce que azobanga les 19. Or Kabila ko pesa ta concession mon côté a ko longwa te a ko sepelisa pe ba congolais te parce que soka linga ba do so ba congolais avant tinda ba sango alinga ka bimisa ba diomi alinga bimisa ba toni so kangi. Alors ba sango tozo kebisa bino bolanda attitude ya Yesu azaki nzambe azako kotela ba bola azako kotela ba opprimé ayaki akotela ki ba romete akotela ki ba bato bazaki oppressé. Breaking news.